Heureuse de vous retrouver encore cet après-midi. Ça fait vraiment un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. De mon côté, tout va bien. Bonjour Lamberline. Lamberline, bonjour ma grande. Bonjour Francine Meta. Bonjour moi Banawan. Je compte sur vous pour le partage, s'il vous plaît. Je compte vraiment sur vous. Pour na partage na biso, beau partager parce que je veux passer un message très fort et je vais frapper très fort aujourd'hui parce que trop c'est trop, silence pe ya biso elingi kolobate kende tozo komona makambo ezolekate. Donc je suis là pour vous, aidez-moi vraiment dans ma partage, mettez vos commentaires, des suggestions, vos idées, nous allons faire ce live ensemble tout en espérant que le message que je vais passer cet après-midi, parce qu'il est 13h chez moi, tout en espérant que le message au nazo passé est comme Manamato ya Monsieur le Président. Dear Mr. President, today I would just like to talk to you. Parce que le quoi yoko coopérer na ba américain, biso peto yeko la koloba moi anglais. Donc, I would like to talk to you about Congo. Aidez-moi à partager et nous allons ensemble passer notre live. Bonjour Huguette Nkabika, bonjour ma copine Marjo Semeli. Le silence ne veut pas dire que nous ne voyons pas ce qui se passe dans notre communauté. Trop c'est trop, bonjour maman Coco Lumena. Trop c'est trop et nous allons en parler. Excusez-moi. Alors, Bandekonanga, merci Lamberline, merci Ndekonanga. Alors, naye ko parler nabino cet après-midi au Yona, état de droit nabiso, que notre président, M. Fachi, a voulu instaurer la République démocratique du Congo. Je comprends bien que M. le Président n'a pas conseiller naye, n'a pas ministre naye, n'a pas député naye, c'est consultat qui, balobi, la première des choses que nous devrons faire au Congo, na RDC ezalito instaurer le programme il y a 100 jours. Le programme il y a 100 jours, wana ezalaki pour que Fachi a frappé très fort. Donc Fachi vraiment, misala na yeto mona yango na misuke. Ah, Fachi a sali soki sod mouton bozo benga, Fachi a tongi banzela ya Katanga, Fachi a tongi nzela ya kokende Bazaïre, Fachi a bongisi nzela oyo ya Beni, bisika bazalaki koboma batu. C'était ça au fait le but ya projet ya 100 jours. Biso bana ya Congo to mona ke Congo na biso komi moderne, ba bus komi koleka, ba transport komi koleka, ba train komi kosala, ba bateau komi kosala. Mais bande konanga o bozolanda ngai. Na expliquer bino na nwa muke. Comment voulez-vous instaurer un état de droit pendant que le peuple est dans la misère, pendant que le peuple est en train de galérer, la famine tue les Congolais. Le Congo qui a été appelé le premier pays riche au monde, un pays qui produit de l'or, un pays qui produit de diamants, un pays qui produit de cobalt, un pays qui produit, je ne sais pas si l'uranium. Comment voulez-vous expliquer que un président qui vient pour sauver son peuple, a intention de moderniser le pays avec des sauts de moutons, avec des bateaux, sans pour autant avoir nous conscience y a peuple naïe. Sans pour autant attendre nos situations nini oyo ezali ko tracasser peuple. Pourquoi je dis ça? Une tête qui est appelée à travailler. La tête fonctionne avec le ventre. Le ventre n'a tête. Un ventre enflammé ne peut pas raisonner. Une tête troublée ne peut pas réfléchir pour instaurer ou encore pour établir un état de droit. Monsieur Fachi, je suis très désolé, papa. Je suis très déçu parce que yo ovanda kinapoto, tu as passé 3/4 de ta vie en Europe. Tu as vu comment l'état de droit ya bamindele est fonctionnaka. Pour qu'un état de droit soit instauré, tu dois être au contrôle de la police. Tu dois être au contrôle de la justice. Tu dois être au contrôle de l'armée. Mais, monsieur Fachi, dites-nous, qu'est-ce que vous contrôlez à Kinshasa, pardon, en RDC? Vous ne contrôlez absolument rien. Vous avez fait un mariage avec Kabila.
Au départ, on était content, on s'est dit, bon d'accord, c'est pour éviter les troubles, c'est pour éviter que ma famille n'a pas koufate guerre et bimate. Kabila a cédé la place avec beaucoup comment dirais-je, avec beaucoup de colère. Parce que Kabila, il avait 48 ans quand il a cédé. Yoko Nzima, jeune président au WAP, il y a 48 ans, a cédé et pouvoir. Kakabongo dans la tranquillité, voilà, je vais laisser Fachi faire parce que Fachi il est plus beau que moi, parce que Fachi il est très stratège que moi, parce que Fachi il a, je ne sais pas, il fut le fils d'un ministre ou d'un grand combattant. Papa Nangai Félix, Soki Kabila t'a cédé cette place parce que Ayeba qui n'aille que il est au contrôle de tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Il est au contrôle de la justice, il est au contrôle de l'armée, il est au contrôle de la police, voire même l'institution américaine, il est au contrôle de ça. Et M. Fachi, quand vous êtes devenu président, toi et ton initiateur, ton initiateur, ton pote, monsieur, je ne sais pas, Kamere, idée à Liboso Kamera Pesa Kiyo, un intellectuel comme toi, monsieur Soki, le président. Idée à Liboso Pesa Kiyo, pour toi, c'était l'idée à opter. Et ça idée oyo trouva qui bon, ok, non, bah saute mouton, au salabo. Mais papa, il fallait réfléchir. Tant où yo sali idée à saute mouton, programme il y a 100 jours, finance nango, makambu nango nyoso, ezaki koleka par caméra, par des gens que toi tu ne connaissais pas. Soki ngai, j'étais à ta place, j'allais vraiment me mettre dans souci à peuple nanga. Il fallait d'abord affronter les peuples wana. Oyo kananou, qu'est-ce que ton peuple réclame? Oye bananou, qu'est-ce que le peuple réclame? Mais papa nangai, Osali pressé Fachi Béton, tu nous as demandé ici. Oh non, la diaspora, nazo demandé bino bozonga na Congo, venez investir, venez, nous allons construire le Congo ensemble. Mais papa, tu n'as pas assuré notre sécurité? Regarde comment les gens meurent en moins d'une année, 20 personnes, plus même de 20 d'entourage dans Bakoufi. Et vous voulez nous faire passer pour des cons en disant que voilà, c'est le Covid. Ce n'est pas le Covid. Fachi Fungola Missou, il est temps. Si vous vous rappelez, il y a, je crois, 5 ou 6 mois, Nasalaka Post de Mokona Komaki, la politique et la religion ne fonctionnent pas ensemble. La politique, non. La politique est des actions, même ceux qui ont action brutale, éliminer ton ennemi, monsieur Fachi, tu dois le faire. Papa Fachi, il est temps maintenant que Obanda Koboma. Il est temps Obanda Koboma. Nzambe ya Congo, Dieu va faire quoi? Pendant plus de 32 ans, on attend que Dieu fasse. Dieu n'a rien fait. Tala, ndenge batu bakufi na entourage na yo. Tala ndenge batu bakufi na entourage na yo. Oyebi papa Fachi, lelo nazoya ko informer yo, soki ozana nou bleu. Yeba yango la prochaine personne oya koza la victime, ezali 2 personnes, maman Marthe ou bien ta femme. Pona ba yo ki so pena mutema pasi. Pona pena ba la ki so keno ozali kon, bangonde ba leki. Bakozwela yo maman Marthe ou bien bakozwela yo maman Denise na yo. Mais papa, biso toza na diaspora, nous ne sommes pas des bêtes. Tozo mona qu'est-ce qui se passe? Tozo mona qu'est-ce qui se passe? Na allure oyo makambezo kende. Kamere azam mutu moko, selon moi. Parce que moi, ma tête résonne. Selon moi, Kamere azam mutu oyo, il fallait qu'il va pendre ye, akene na pendaison. Ezali Kamere na Kabila. Fachi yoko coopérer sous na Kamere te. Oko coopérer sous na Kabila te. Olobi état de droit. État de droit au sécuriser même pas la justice. Même ba juge na yo baza en sécurité te. Talani ba bomeli biso maître yani awa. Hein? Lobi na pokwa. Et Kamere quand il passe azo le kanabar na ye avec arrogance parce qu'il y a que Kanambe est derrière moi, la sécurité est derrière moi, la police, l'armée, tout est derrière moi. Kamere l'a bien dit. Kamere l'a bien dit. Alors je vais mettre le feu. Je vais mettre le feu là veut dire quoi?
Hier, j'ai parlé avec maman Francine Meta. On a parlé d'autres choses, mais on ne s'attendait pas à voir la nouvelle ce soir, ce matin, que Maître Yann Yakokoufa. Hein? Kamer, elle a bien dit avec arrogance. Et vous remarquez bien pendant le procès, l'arrogance qui est sur la tête de ce Nyangala Kata de Kamer, Azamoutou, le kola mbile sobe. Bolimbi sanga, nazara vraiment na ba délire à kofinga te. Hein? Caméra za mutu lo kwa mbuma miswane bimi lo kwa mbile sobezo tela mutu songe lo la kalebasi ya ba mama oh bazaki ko yemba kalabanzembo ya mbilabeli ya mazili. Hein? Vous comprenez? Et Kamere, il a son assurance. Il est sûr de lui en disant que Kanambe est derrière moi. Il a dit, je vais mettre le feu. Et il a mis le feu. Kaka juge Ozaiko Sambisa Hindabomier. Monsieur Fachi, Batu o bazo kufa, bazo tika ba famille na bango, ton entourage, la diaspora qui est descendue à Kinshasa, soi-disant pour travailler pour l'intérêt du peuple. Ces gens-là ne sont pas en sécurité. Bazan la sécurité, parce que tu n'es ni au contrôle de la police, ni au contrôle de l'armée. Un président qui demande l'état de droit dans son pays, il doit être en mesure de sécuriser la justice. Il doit être en mesure de sécuriser la police, de sécuriser l'armée, d'avoir le contrôle de tous ces gens-là. Mais toi, c'est Kamere qui est au contrôle de tout, Kanambe est toujours là derrière. Qu'est-ce que tu attends pour pendre ces Kabila et ces Kamere? Bonjour Papa Guy le verbologue. Kamere doit être condamné à mort n'avocat naye Yamata Maminene Oyo Asenga qui juge à Longo la protection contre Covid-19 na Elongue. Merci papa. Kamere Azamouti, il faut pas faire les pendaisons comme on a fait à Saddam Hussein. Il doit être pendu. Tous ces diasporas là, je vais vous expliquer un système. Nous tous qui sommes ici, dans la diaspora, nous connaissons la souffrance de cailloux, du travail. Obimana Tango, tu travailles plus de 8 heures, aux un salaire comme s'il y a 900 euros, comme sur 1400 euros. Quand Kabila a fait, Fachi a fait l'appel à la diaspora, la diaspora nous sommes au na Kinshasa. Leur souci c'est quoi? Avant qu'il n'a pas plus de 20 ans, 30 ans, atikali qu'on a la capacité au somba jipité, atikali qu'on a la capacité au somba ndakouté, tant wakiti na Kinshasa pour le travail, vous pensez que cette diaspora-là va penser na peuple? Bisika kouti bazo yiba yepa ko yiba. Bisika kouti bazo sa désordre, yepa sa désordre parce qu'il va se dire, ah, libu munangai, toute façon, bango pe bazo yiba, ngape na yiba kaka. C'est ce qui se passe avec la diaspora qui sont rentrés en RDC. Personne n'a l'amour de la RDC. Congolais, azo sepelande konaye, Congolais akoufa pour na propre intérêt na ye. Putain de merde. Bolimbi sangai. Hein? La diaspora qui est rentrée au Congo. La diaspora qui est rentrée au Congo, qu'est-ce qui se passe là? La diaspora qui est rentrée au Congo, ce sont des gens qui voient que leur ventre, leurs intérêts, on a regardé l'avion de la famille de Fachi quand ils rentraient au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y avait les Jocelyne dedans, il y avait je ne sais pas qui dedans. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais personne ne parlait de l'intérêt du peuple. Moi, selon ma réflexion, avant même d'arriver à l'état de droit, il fallait d'abord commencer par conscientiser. Faire un éveil de conscience. La population où ils allaient dans RDC. Voilà pourquoi moi je me permets de temps en temps, il y a qu'à venir faire le live pour conscientiser les gens. Un ventre enfamé ne peut pas réfléchir. Exactement, Jean-Élie. Hein? Mélina de Jésus, pourquoi tu écris doucement, maman? Qu'est-ce qu'il y a là à faire la douceur, ma chérie? Aujourd'hui, je ne suis pas douce. Il n'y a pas la douceur. Bato Bazo Koufa na Congo là-bas, ils ne méritent pas la douceur. Ces gens-là ne méritent pas la douceur. Ces gens-là méritent. Ce sont des héros. Bazo Koufa na Bouzoba. Na Bouzoba, parce que notre président ne peut pas prendre une décision seul. Hein? Ne peut pas prendre une décision où ils allaient à l'intérêt de tous. Pourquoi? Parce qu'il est encore entouré de Kamere, il est encore... État de droit, oui. Ozui Kamere tient la prison. Tobete lo maboko, voilà, état de droit, mais les gens qui sont exposés,
comme les juges. Mais on pouvait bien sécuriser ces gens-là. On pouvait bien sécuriser. La police n'est pas au contrôle. L'armée, ezali na contrôle té. Bon, on a pas commentaire. Je vais lire après, je continue mon idée. La première des choses qu'on doit faire, pour la RDC, ezali nanu, kobanda nanu ko conscientiser batou. Ko conscientiser batou, cela veut dire quoi? Yo otongeli ngai saute mouton. Otongeli ngai immeuble ya munene na ba toilette ya luxe. Mais tu ne m'as pas appris comment faire mes besoins dans ces toilettes. Tu ne m'as pas appris comment conduire ma voiture sur ce saute mouton. Si ko yebisanga saute mouton on a ezali pour vivre pour combien d'années? Parce que bientôt, tu vas ba marié, ba photo na ba saute mouton. Bientôt, tu vas ba comment on appelle ça? Excursion, ce qui est excursion, l'école à saute mouton. Les gens sont inconscients. Na Kinshasa, un minimum de pardon, merci, ça n'existe pas. Batu ba yebi angote. Au bandaki na programme ya école, les écoles gratuites, oui, on a applaudi parce que on se disait quelque part, oui, bana bazo soit instruction, bana bazo soit bonne manière pour arriver à un état de droit. La population doit être en mesure de réfléchir. La population doit être en mesure de se civiliser. Tozalina nous na y a civilisation na RDC. Même les gens là qui sont en costume na ba bureau, même les caméras, il met même son doigt dans le nez comme ça et puis il fait ça devant les gens. Parce que baza na civilisation té. Vous comprenez? Parce que dans la civilisation T, aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les polémiques de pro-Fachi ou pro-Kamere ou pro-Kanambe. Moi je suis venu donner mon idée, je suis venu parler na mal au Nazali comme on a Congo étant que mère, étant que femme, étant qu'une personne éveillée. Na lingito ça la éveil de conscience. Au Congo, là, si vous rentrez dans un bureau, soi-disant un député ou un ministre, vous allez voir un député dans son bureau, avant qu'il n'aille, azo cracher même par terre dans son bureau, parce que ayebina nous que pour cracher, il faut aller aux toilettes. Ayebina nous que pour se frotter le nez, il faut prendre un papier pour se frotter le nez. Ayebina nous que non, pour parler, il faut les gens là sont sans manière. Sans manière, une civilisation totale. Une civilisation totale. Tout bandana nous développer nous la conscience de Congolais. Les gens sont sous-développés. Ou comme on a un député ou je ne sais pas, un agent de police ou bien Moutou, à Kangio, mais à Zoïbisayo, un agent de police qui t'arrête, osa en infraction. Osa en infraction, moi-même ma conscience me dit que Cécile osa vraiment en infraction parce que il fallait osa gauche, yosi droite. Osa en infraction, mais l'agent de police qui vient qui te dit ah maman, tout sur la car entre bisous, tout sur la car mère, abomaka moto. Mais papa, naza en infraction. Oh mère, au monition na memio na ba bureau et comme maman kambebele belé, oko ke ne peut prison pour nango. Oko ke ne prison pour nango pour na nini na poto ah non na monate mutu. Obomi mutute, au salika à moins infraction, au brûler feu, mbala mo ba constitution na prison. Même à on a poto soko brûler feu. Ba repé son amende, ba boto le permis, ba tie ba ki solo ba point na nini na Flensburg. Oh ya biso ba allemand ah. Mais ba aujourd'hui ba constitution na prison. Mais aux autres déjà un policier qui ne connaît même pas les droits, qui ne connaît même pas son fonction, qui ne connaît même pas ce qu'il fait là en tant que policier, il te dit ah, maman to so la kakati. Maman, ça va quelque chose sur la carte de ma moto. Mais non. C'est d'abord la conscience des Congolais. Les Congolais actuels à l'instant, les Congolais n'ont pas besoin de saute-mouton. Les Congolais n'ont pas besoin des immeubles, je ne sais pas, des cirques. Merci Lamberline, merci. Le Congolais n'a pas besoin des voitures de luxe. Le Congolais a besoin de la conscience, a besoin de l'éducation. Et pour que conscience n'aille, et comme à Kotambola na lolenge sengelani, il faut Congolais ali boumouya Congolais.
Toza na fleuve Congo wana. Na yebisa bino na fleuve Congo, pêche industrielle existe à kate pour que les Congolais mangent. Pêche industrielle ezalaka te. Bambisi oto liaka na Congo wana ezali ba pêche moko ba benga ngongo soki artisanal soki nini ba tata o bakena na ba pirogue na bango ya mike aki a pêcher moi sambisi na ye aye na ngo bandi koteka mo bambisa mayo ko liaka na ba maluku wana na ba kinkole. Ezali ba pêche ya mike artisanal wana. Mais pêche industrielle ezali te na Congo pour que la population ait comme akolia. Monsieur Fachi, au lieu d'investir 375 millions de dollars au eke na poche ya Fachi, ba bateau ya pêche industrielle, awa na Allemagne, à partir ya 150 000 euros, oko zoyango. Okoki même kosomba 2 bateaux wana ya pêche industrielle. Ekei et ça la rakaka Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Kivu, ezo pêche bambiso. Oike na Congo mbisi abotamaka, abotami, akoli, akufi koko bali epete. Donc mbisi abotami lelo, abandi kokola, akomi mukolo, aboti pe banana ye, akomi pe koko. Bambisi misu baza na fleuve Congo na babima ba mandefu, ba maseke, basi balemba na bango bakana na bango na sama imuta peshaka bango azate. Eloko liboso bokokai kosala yango wana. Bilanga oyo soi-disant Olive Lembe. Yo penza. Yo penza, ozoya ko distraire batu, na mwa ba masangu, na mwa ba loso, na mwa ba tomati, na bilanga oyo ya biso, na bilanga oyo ba mama ya Congo. Il fallait que balona ba pondu na bango, balona ba tomate na bango, parce que yo commission industriel, comme commission ya yo. Allez, au conseil batu, je suis venu faire les dons, et parce que une maman, une femme, Olive Lembe, yo. Ah, nzambe na ngai. Papa Fachi. Diaspora oyo bengisaki na Congo bantouré yo. Baza ba diaspora ya nzala. Baza na posa basomba bandaku, bakoma na ba voiture, bakoma pe batu. Problème ezali te obengisa ba diaspora. Problème ezali travailler na batu oyo bazali sur place. Ba Congolais oyo ba umeli na 20 ans na nzala. Congolais ou meni na 20 ans dans la soki opesi musala na salaire ya $300 au conscientiser au éveiller moral. Congolais wana a travailler mieux que un diaspora o ya komara na solar na nganda azongi Kinshasa pona akene ko luka mbongo. Sikoyo yo lelo Fachi okomi pe problématique parce que batu wana yo bengisaki babomi bango batiki pe babana na bango na babasi na bango na poto. Or soki bavandaki na bango awa balinga ba continuer ki combattre bana bango balinga ki ba continuer ko vanda bango na banganda obengisi bango pona baboma bango na intérêt moko te ni na intérêt ya peuple. Mutu moko ta kufi na intérêt ya peuple. Ba kufi likolo ya balokoso na bango. Comment yo za mwana poto diaspora ozongi na Kinshasa lokoso ngulu kolia partout komela partout. Ti oki ko zona ba poizo bolie. Caméra kotisela ki bino ngo bien. Caméra azui. Service ya nettoyage na kati ya palais to benga ngo palais présidentiel. Eza service ya nettoyage ya Kagame et uta na Rwanda. Donc ba Rwanda mutu ba ko nettoyer palais ya président. Service ya coiffure, ya soins de corps, ya président ba katake manzaka pédicure, manicure et coiffure. Ba empoisonner déjà ba pareil na bango. Ba mama wana nyoso ba Rwandaise tala ba masoko, tala ba misuni, ba luketu mukie, ba masoko minene. Je suis congolaise. Moi je suis congolaise de Katanga. Je m'appelle Mboui. Je m'appelle nani bokamata ba komba ba luba bobamba bango. To mona bango awa. Manager soki ba nani ya ba Fachi, ba masoko minene kana sima bo. Congolaise nina za na masoko tina mukongo. Biso za na masoko na mikongo te hein. Ba Rwandais a milai na ba masoko mata bango tina mukongo. Bango nde ba entouré Fachi. Aujourd'hui vraiment je vais dire des gros mots. Hein? To conscientiser na nou batu, moral ya mutu. Ezala bien. Moi je demande na monsieur le président. Tozana ba mama awa na poto mingi bazana ba ba manque à faire. Ba koma na ba combattant bazana ba femme seule, ba koma na ba biloba lo ba Facebook.
Président, Luka Moutouna yo moko aza espion ya ba Facebook ya ba réseaux sociaux oya talaka ba femme nini ba salaka ba live. Ba femme selo ba salaka ba live 4 fois par jour. O luki bango. O yebisi bango naza na besoin na bino boya ko conscientiser peuple. O sombeli ba maman na ta ba 100 super watts. O sombeli na ba ta super watts, ba super soso. O pesi bango ba saki alo sotindi bango na ba mboka. Yo kende ko sala campagne na Bandundu, yo kende na Bazaïre, yo kende na Kingakati, yo na bata Kingakati, yo kende na Maluku, yo kende na Komini boye, yo kende na Bibo, yo kende bo kende ko conscientiser batu. Ba maman na fingi bangote. Na lobite ke bazama ele te, bazama yele. Mais ba déception ya poto, na ba manque à faire à poto, na ba kozanga mabala ya poto et comme ça bango ba combattre ba o ba kanaka kutute. Non, tant que nende na Congo, tant que nende ko la campagne na Congo, tant que nende ko conscientiser na Congo, parce que batko bazan na poto, bazan a besoin de conscientisation na biso li sous-souté à 100%. Moi si je viens parler, c'est parce que je sais que derrière moi, il y a des gens intelligents. Autant ba yo ka message nanga, moko na bino akokomisa yango. Moko na bino akoloba pe maman Cécile azaki na raison avant na nukuti ya kokende ko conscientiser batu misusu to commencer na nous par conscientiser ba membre ya famille na biso moko to commencer na nous par leur apprendre que un simple bonjour, un simple merci, to comment na biso ko normaliser la bêtise. Otindali mutumbo na Congo mutu wana soka zwimbongo abenga yo peta osenga yo pe merci te avandi na ye yo pokomi bata Congo ato tindeli bango basenga na bango pe merci te babenga apete babenga kaso baza dans les besoins. Non, apprendre bango que le quoi bosengi merci te prochainement il y aura pas d'argent parce que so nga na tindeli mbongo il faut apprendre ko benga ko senga merci. C'est ça nde tozo benga ngo ozo conscientiser na ba membre famille na yo. Oh, ils ont 21, François Mutombo. Oh, ils ont thé à fraise. Na linga kutu ba blague ya boy teta on a sérieuse. Oh, yebingande tombe banaka. Vous voyez? To banana ko conscientiser ba famille na biso, toza ko normaliser la bêtise. Toza ko normaliser l'ignorance. Oh, yo kam kongo ngwa na ngote. Ngakutu na sina lemba nanga. Non. Merci pour le partage. Merci Maman Francine Meta. Merci Poupée Jeannette. Merci François Mutombo. Merci Lamberline. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Vous voyez, donc comment qu'on normalisait la bêtise. Voyons maintenant combien de gens bazo koufa. Et après, on va se lamenter sur les réseaux sociaux. Babomi, Kabila, Fachi dégage. Kalate beaucoup, on va Fachi dégage. Le problème, ce n'est pas Fachi. Même à Tanga, il y a qui présidence na Congo. Na okokape ko kumba na mukongote. Fachi n'engaza na komi coincé. Parce que tout son entourage, batu nyoso bazo travailler na ye bazali contrôlé par Kanambe. Contrôlé par Kanambe, voire même Kalate Mikolo ya awa. Bokoka ma Fachi ozala peut-être même pas la confiance à moi sinae. Tanzo okoma pe ko banga biloko moi sina zolamba. Parce que la politique c'est comme ça. La politique, c'est comme ça, tu vas te méfier à tout le monde. Mais tant que tu as un sentiment, Papa Fachi, peut-être parce que tu as un antidote contre les poisons ou bien ceux qui ont un traitement. Mais, Bibembe Kombe, tu as ici, tu comme à la fin de l'année. Ce n'est pas le Covid, hein. Le Covid en Afrique, ce n'est pas le Covid. Ba profiter na sima ya Covid pour ne pas lier sabino ba poison. Boye bisangai, monsieur le juge oya kufi lobby. Donc yepe na butu on a Covid et bêta qui est. Non, à un moment donné on doit arrêter. On doit arrêter. Toutes les mamans de la diaspora qui ont du manque à faire. Les mamans au boya ko loba lobi na tongo lobi na midzo lobi na pokwa. Maman, koya na ko conscientiser bata potote. Bandana ko conscientiser famille na yo, bandana ko conscientiser entourage na yo. Voire même quand tu es en vacances à Kinshasa, hein? Toi, tu as ba madame. Ngai na liaka eloko oyote, hein? Ngai na liaka pondu oyo esi eumela, hein? Ngai eloko boye na koka kalite. Boti ka kokosa. Ozongi na Congo, kende na nous vendre sa famille na yo réunir ata 20 personnes. Banda côté ya bango.
prendre bango pour se moucher, il faut prendre un papier au se moucher. Quand tu parles, ceux qui osana Alain Yamabe, Salaboye, ceux qui mutakabe le loco, le bas merci, pour la cause de transport, il faut se mettre en moulongo, il faut qu'on la poli, il faut non. Na Congo mutakoko ya tout yo hein. A tout yo peno balu ke peno tali hein. Eh maman, o tout yo le along manga kuna bona tout yo siko nini. Non. Le problème de Congo, Batu, Tozalina sous, na bengango sous civilisation. Et ça n'a pas comportement, moussous n'a pas manière, moussou les na Congo. Oyo lelo awa na diaspora tout à ratolo. Oui, nous on a eu la chance, hein. On a eu la chance d'être rééduqués. On a eu la chance d'apprendre. Aucune école, que non. Avant, il faut passer par ça. Avant qu'il y ait changement de mentalité, maman Francine Meta, merci. Vous voyez, mentalité na biso zalina nous trop bas. Et malheur na Congolais zali, mutu oyo azui-moi civilisation. Oyo aye koli moi malamu, soki akomi na Congo, akoma anaye mopao. Soki akomi na Congo, akoma anaye patron. Azoka na ye lisusu temps ya reprendre soin ya entourage na été. Et comme il a un patron, et comme il a un... Non, mutu ozobenga nga patron, il faut non a tout na ye. Ozobenga nga patron, sur base de quoi? Sur base de quoi? Moi, ça m'énervait à Kinshasa. Ozo se promener dans la voiture, bobo termine la station. Ozo kamutumo kazo yozo bengo grand prêtre mère. Na tout un habit. Ozo benga nga grand prêtre mère sur base de quoi? Naza mutu lokola yo. Ce n'est pas parce que je suis clair de peau. Ce n'est pas parce que na mukuse. Ce n'est pas parce que na munene ndeyo benga nga grand prêtre mère. Sur base de quoi? Mais bino bata poto tellement na kayo kenda kamundela finga kayo anyoko la kayo yo nègre salabo bakanda na bino nyonso wana soki bozongi na Kinshasa soka mutabengo patron mama omoni lokwa yondo simbi mapata soka mutabengo grand prêtre mère ko wana zongi na poto mbala na Facebook otie la patronne la femme millionnaire. Cécile Kimia, la maman de la nation. Cécile Kimia, la Mopawes. Cécile Kimia, diamant vert recherché. Cécile Kimia, l'iranium du Congo. Cécile Kimia, ozi ba kombo nyonso ya ba kibokonzi ya ba valeur omi bambi. Mais na tongo la mukozui sako dotier malili moins 10 degrés au termine arrêt biso zoze la transport pour beta kayuna yo o komi ozoze la kaka o kangisa mbongo vacances koka o ko sombi ba bijo minene na Aubervilliers yo wana ba mombonzo o tie na nzoto ale na Kinshasa au kiti na aéroport grand prêtre mère to monaki on a tous vu la vidéo de la diaspora qui ont été qui se sont rassemblés devant l'ambassade, je crois, Ezaki ambassade ou bien Nini, Ezaki ambassade, Ezaki Bruxelles Airlines. Oh, bakenda ki po bazonga na poto, babiye na bango esili, Covid et kanga yima. Il faut boyoka ba français, bande ko bimakuna. Hein? Nga ko tuna vanda kana na Allemagne na zora moi raison na ya Allemagne mwana muke na lobaka allemand bien attention na lobi français bien te na dembela kana na sima allemand mais yo vanda kana France on vend plus de 30 ans ozo que ne ko réclamer moi je dois rentrer en France, c'est mon pays hein, et la France m'a donné la nationalité. Je dois rentrer là-bas parce que ici à la Congo elles ont bloqué la vol. Il y a pas la vol. Ba français ba obimisa kuna ya mwana mais na Kinshasa ba obengoka madame grand prêtre mère la patronne et vous trouvez du plaisir. Entre-temps la population est en train de s'abrutir. Les Congolais sont en train de s'abrutir. Congo ezalaka quand nous étions petites dans les années 80 moi banamike bozomona moi cortège à Mobutu ezoleka bozomona bana moko famille moko balobaka français moi bana famille moko batangaka bien baliaka bien lelo na balabala mobimba tamsuka famille moko mutu baliaka bien tous les restes de famille baliaka bien te bana nyonso bazana problème à malnutrition au mona mwana zana 7 ans libu mwa kibeke sebeti mwana. Pourquoi moi na melamili kité aliaka ka fufa manyoko na tongo fufa manyoko na butu et vous partez à Kinshasa vous trouvez du plaisir quand on vous appelle des mots pao quand on vous appelle ovandi na nganda moko na matonge
Moi, j'ai des vidéos ici où j'ai pleuré. Ozana la sabino vidéo wana. Ovandi na nganda moko na matonge ou bien na kinkole ozolia. Ale yo wana baso benga yo mopao ozo sepela. Je vais vous montrer une vidéo. Je n'ai jamais posté cette vidéo parce que je tenais à ce que na préserver na nubana wana muke. Mais vu que le Congo va mal, na relax sabino elongia bana wana te mais na relax sabino quand même la vidéo. Bomona comment bana bazo souffrir. Un enfant de 3 ans qui vient mendier avec ses frères. Azo na tuni mwana na nabi oyo bana alobi oyo yaya nanga mobali ya liboso oyo ya mibale ya nanga liboso za na 9 ans oyo ya mibale za na 7 ans ngana okokisa 4 ans. Ozo kokisa 4 ans. Boye ko sala nini ote mama na biso lo baka so to bimite to kolia te. So bo bimite bo kenda wapi? To kenda ko senga mbongo na banganda. Attendez, je vais vous mettre la vidéo. Pourquoi? Parce que bino bana poto, bo trouvera du plaisir. Moi no yazo bina, boncha ewana bina na kabele $5. Bozo bini sa bana batulo kwa bazoba. Ale bozu ba vidéo ba marionnette, boye ko tele batu na ba Facebook, kine lengi, kini gu, kine Congolais moko, doza vraiment peuple moko, na ebite soki ki bondo ki eza bien prononcé ou bien mal prononcé pour na biso. Hein? Bozela na sabino vidéo oyo. Na rotia mo musika po bo mona bilongi ya bana ote. Botala bana baza 4. Ba yaya na baleki wana na aéroport le jour na zozonga. Ba ye ko sala ba acrobatie na bango wana. Ba sala ba exercice. Nazo ba bango to koya te nini. Ba ye ko sala pembe na mesa na nga o balingi biloko. Na dimne na volume pona nani. Moi, na oba tomboli likolo wana, azoko ça peine 4 ans. Je pense que bon, mon a bilongi na bango te, mais bon, mon a quand même l'image. Et moi, étant que parent, nazala na esengo ke bano babenga nga grand prêtre et mère. Nazala na esengo ke bano babenga nga maman mopao. Hein? Ceux qui bango babengyo, il faut les interdire. Il faut les interdire, c'est ça qu'on appelle conscientisation. Moutaro benga yo mopao sur base de quoi? Oza mopao wapi? Hein, mon frère? Moutarobenga yo grand prêtre mère sur base de quoi? Oza grand prêtre mère yabanani. Bozo quoi accepter les bêtises. Ceux qui regarde déjà la question que tu me poses, ça m'énerve. Hein? Ceux qui baromo ba bengi yo salanini et toi tu acceptes. Tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour dire non. Hein? Yo zo sepela ba benga yo grand prêtre mère. Bota la bana oyo. Yeyo. Bota nde ba boaka mwana oyo. Mwana wana soko kisa 4 ans. Batambola ka longwa maluku tina aéroport anjili makolo banda tongo soki bo calculer avant muta na bata maluku kinkole pardon avant muta longa pona kolonga na kinkole okoma tina aéroport ya anjili en voiture déjà ça te fait presque 45 minutes mais bana na batambola na makolo pona baya ko senga un petit rien. Et toi, tu viens me poser la question. Ce qui bango ba benginga président na salanini. Ce qui bango ba benginga grand prêtre mère na salanini. Réflexion. Réflexion. C'était même pas une question à poser en public, papa. Hein? Ce n'est même pas une question à poser en public. Pour Moutuloko langa oyo benganga grand prêtre mère sur base de quoi? Oyo benganga mopao sur base de quoi? C'est quoi yoko sala nini parce que il faut pas savoir une explication que oui naza grand prêtre mère ou bien naza grand prêtre père. C'est quoi expliquer par grand prêtre père na yozani. Ma soeur Clémentine Bignongo, je ne suis pas d'accord à 100%. Un pays comme le Congo ne doit pas vivre de dons. Un pays comme le Congo ne doit pas vivre de sacrifices. C'est bien beau de faire les dons. Moi qui vous parle là, je viens de créer une association qui viendra en aide na ba femme congolaise na ba na obaza na pasi. Mais ça ne doit pas continuer comme ça parce que le Congo est en ambongo. Le problème du Congo est l'incompétence ya batu oyo bazali ko travailler pour l'intérêt. Les gens qui sont mieux placés là-bas bazo travailler pour leurs propres intérêts. C'est pour leurs propres intérêts. Un pays riche ne doit pas vivre de dons. Un pays riche ne doit pas vivre de sacrifices de la diaspora. Hein? À un moment donné, ça
m'a fait la honte, n'a quel pas notaire qu'on a récupéré mes canons. Mais madame, je ne comprends pas votre pays. À chaque fois, il y a des associations qui se créent pour venir en aide aux Congolais. Mais ce n'est pas vous qui produire le cobalt. iPhone, on a zo sale là. Hein? Et ça, vous n'êtes pas inabino. Bino, vous avez créé Babilo Kwana. Tant que vous avez la politique, je comprends. Mobutu. Non, Mobutu est déjà passé. Hein? Le pays comme le Congo ne doit pas vivre de sang. Le problème de Congo, Ezalina nous tombe à rééduquer bateau. Monsieur Fachi Béton, s'il vous plaît, bateau, vous quatre la vidéo, vous quatre la partie oyoko. Vous quatre la partie oyobotin de lango, maman Denise Nyakero. Botin de lango, Fachi Béton. Hein? Dear Mr. President, Monsieur le Président, le problème du Congo, ce n'est pas le saut de mouton. Le problème des Congolais, ce n'est pas les immeubles de Maman Sifa, de Maman Olive, de Zoé Kabila. Le problème du Congo, ce n'est pas les Sozacom, ce n'est pas l'hôtel Okapi ou Grand Hôtel. Le problème des Congolais, c'est le ventre enfamé. Les problèmes des Congolais, c'est les fonctionnaires non payés pendant plus de 30 ans. Les problèmes des Congolais, c'est l'éducation. Les problèmes des Congolais, c'est la conscientisation des masses des personnes adultes. Parce que ce qui, un adulte n'a pas la conscience, on ne donne que ce qu'on a. Quand un adulte n'a pas la conscience, qu'est-ce qu'il va donner? Na progéniture naïe. Ce qui est un adulte déjà tchaka musapina zolo devant les gens zoboaka. Bon moi na mukeso ka tiende boko betaye. Vous voyez un peu. Nazo pesa ka exemple banal pour nous se comprendre la bonne manière à mikie. Oyo to apprenant. Bozo ko insister batou laver les mains. Congolais yeba ki makamba ko laver les mains tana Kinshasa. Hein? Tango bobimisi on a Covid ba monyo lokwe loko boko grave ko sukola maboko. Ko sukola. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris ça. Or, biso apona biso za normal na poto au côté toilette au soukoli au lingiolia au soukoli au bimili bando au soukoli même na ba toilette publique na poto. Bisika nyoso bisika au soukoli maboko ezali. Hein? Papa nangai, Fachi, je t'aime beaucoup. Ozali ndeko nanga congolais ya makila ya 100%. Na koki ko benga yo mwana ya mama nanga mwana ya tata nanga poza congolais. Papa, entourage na yo ezo beta mabe. Tika makamba binzambi, la politique et la religion ne se marient pas. Banda koboma pour l'intérêt de ton pays. Banda koboma pour l'intérêt de ton peuple. Kozela te basili sela yo ba juriste nyonso. Kozela te basili sela yo ba généraux nyonso. Kozela te basili sela yo ba colonel nyonso. Kozela te basili sela yo ba ministre nyonso. Et après oya kolela oloba non. Basunga kingaite. Toza na posa to sunga yo papa Fachi. Oza oya biso congolais. Toza na posa to sunga yo. Mais yonde fungola misu. Ce n'est pas normal na moins d'une année entourage na yo plus de 20. Oyo biso tozo mona 20 mais oyo tozo mona te peut-être les 25, les 26. Et pour na batu wana ba pesa o mote ma pasi papa Fachi Béton. Maman Marthe na Nyakero baza na liste. Ngana yo lo bango. Et j'assume ce que je dis. Maman Marthe na Nyakero baza na liste. Pour na ba offenser yo makasi. Yo kanisi Kabila nenga vanda na kiti. Kamere nenga za na prison. Kasi ba osepela na o. Ba olingela o bulu. Ba biomoni jo oyo. Lokwa ya kanisi na ya na état de droit lelo. To lakisa e. To bete mbata moko soki Nyakero te. Mama na e. Soki mama na e te to sota mwana na e moko. Papa na ya va to koma fin de l'année. Bokanga maloba na oloba. Fachi ba beta yo loko moko. Donc ba comme so mute makanda po yo poko makoboma. Mais ngala lingite yo ko makoboma na kanda. Ozo comprendre Fachi? Na lingite oko makoboma na kanda. Na lingite oko makoboma pona intérêt ya peuple. Oko makoboma pona intérêt ya mboka na yo. E bana na yo bakozala épargner, mwasi na yo akozala épargner, mama na yo akozala épargner. So ezala tendeni. Bozo kangate. Bozo kangaite na omo na bino esute. So ekimi na ozela moi commentaire à mutumoko. Merci maman Francine Meta. So bozo yo kanga merci. Fachi Béton na ngai, yoza ya ngai ya kwetu. Hein? Ya kwetu pena tatuani na eko senga yo.
fungola misu banda ko boma papa kolalisa yesu misu te kosangisa kibonzambe te banda ko boma bango. Moi je suis prête pour nous conscientiser batuna Congo. De toute façon on a des vacances na ndenge nanga na futa ticket na ndenge nanga na kokende ko conscientiser bisika ona okoka na diaspora o pa moni bisika kokoka ko conscientiser akende papa Fachi fungula macho fungola misu papa ba oyo kiso pasi ba rozwelo mama na yo ba rozwela yo mwasi na yo ba rozwela yo bana na yo fungola misu kamera mutu te kanamba za mutu te ba ninga na yo te baza batu moko ifalaki yo opandre bango en anonymat to sudraka o ami diembika na kata prison mais yo ndo tindi ba pendre bango papa Fachi fungola misu ba beti juge lelo Lobi babeta nani. Après demain zanani. Je crains pour ta femme. Je crains pour ta mère. Je crains pour tes enfants parce que boaba ndeko nanga. Boaba congolais de sang de vrai. Son a yoki na mabe papa Fachi na olela. Yo en sécurité hein. Ba mindele wana soki ba américain wana ba entouré au papa. Mundele na vetata munoko. Mundele azela na yeka accord. Loba na yeka oui. Bako frapper très fort. Koyo que la bango mawate état de droit, état de droit. Et kozala na nute parce que batu bana nzala. Batu bana kanda, batu ba oliate. Merci beaucoup Fanfan Mwekaton. Merci beaucoup. Hein? Bomoni muninga komelinga moi commentaire hein. Soki mutu azana nzala na libumu na ye, abanane komona eloko nyonso ya mabeka malamu. Parce que so mutu ana nzala etinde ayiba, etinde aboma, etinde ibo. Yo kanisi mutu oyo abomi papa maître yayi lobi na butu. Mutu wana tamsu ba pese ka $200. Tamsu ba pese ka $500. Likoloka ya $200 abomi mutu. Mais or soki batu libumu na bango ezalaki rempli. Batu bazolia bien, batu baola la malamu. Yo président ozui contrôle ya police, ozui contrôle ya armée, ozui contrôle ya justice. Batu ba se sentir en sécurité. Je pense qu'on allait parler d'un Fachi béton, alors béton. Pendant minute o tirali ka Fachi béton ya moko. Mais soki ozalaki na contrôle ya biloko wana nyonso, soki oyoka ki makamba kamérité. On a cause un Fachi béton vraiment oya makasi. Tonga to betela o maboko. Donc pour dire, tu dois te séparer de ces gens. Tozana posa opandre kanambe. Pesa biso olive lembe biso moto bana ko démaquiller nanu. Biso moto bana ko bete na to sale no ba contouring. To tie no ba highlighter. Pesa biso olive. Maman Olive, je t'aime beaucoup. Tu es ma sœur. Nengira na okumisa Fachi mon frère de sang. Yope Olive tu es ma soeur de sang. Mais maman ozo beta mabe makasi. Ngana kidi ba pena so na kutano na poto mama na beta yo. Poka katango yaka na Liège ba yebisa ngate. Poka katango yaka na Liège otambola yo moko to za entouré na bana na oya ba théâtre. Mais soka ngana yo kazo to kutani kaka. Maman Olive, na beta yo na kanda ya plus de 12 millions de Congolais. Koyaka quoi aveuglé bisote avec des actions, j'ai construit l'hôpital, oui. Na beta yo maboko, tu as construit l'hôpital pour na ezana mboka Congo. Mais dis-moi, hôpital oyo construire, eza pona banani. Tango yo ki Marine Le Pen à lobby, tango Marine Le Pen à lobby, bazo batu ya koyoki la bango. Exactement maman Julia Kabaseli. Tango Marine Le Pen a lobby que non, interdiction na consignation sur l'Afrique. Ils n'ont plus le droit de venir prendre les soins ici en Europe. Ce qui va être bana ko benga la bango. Yango yo Olive Kanambe au futi tiko na poto sobi ba matériaux ba scanner ba biloko na mboko ba congolais. OK ko sala la bango hôpital kuna na Kinkole. Parce que hôpital wana même attention soki koko na nga beli lelo na lobi koko na nga ba meme hôpital na to ko futa ngote. Parce que fiche ya pamba pour passer la coûte $500. Pour les canaux scanner on est $1,800. Pour bâtir yo bonbon les 700 boyem ça na salaire ya nani o ngana okende ko traiter koko na nga na hôpital ya Olive. O sali la ngoba makangu na yo Olive yo. O sali l'hôpital wana ba makangu na ba matata ponyo ba cheo kitundu ba kamere ba nanyo ba
Marc Kabundi, makangu na yo nyonso wana ya politique. Na basi na bango. Au saleli bango hôpital wana. Pona intérêt na bino. Mais ceux qui hôpital wana ya Kinkole, et comme ils recevoir attaque une fois par semaine, 5 bana emike o bazana problème ya ballonnement. Bana o bazana problème ya bakibeka. Bozo ça il a ba vidéo. Bozo tinde la biso que voilà, on vient d'opérer un enfant qui souffrait de la malnutrition. On vient de traiter un enfant dans l'hôpital ya maman Olive. Maman na koleka kaka na Facebook. Na obetela yo maboko. Na koleka kaka na Facebook, na kokumisa yo 5 enfants par semaine. Na lobite par mois, par semaine. Parce que na Kinshasa partout aux tambola. Bana nyoso ya mikie o mona bango ba tambola. Bazaka na kibeka. Mwana nyoso ya mukie kibeka. Cela veut dire quoi? Malnutrition. Excusez-moi na crachata. Malnutrition ya bana. Hein? Malnutrition ya bana. Pona nini nzala eza na mboka bana baza kolia malamu te et vous voulez que nous la diaspora to sacrifier lisusu ba vie na biso à faire des dons à faire des nini to finga mana simango on ko créer association pona o aider batu soki kaka moi quelques membres ba ko cotiser moi $20 moi $30 et combien mama kimia wana azamu yibi ali mbongo na biso avivaka na mbongo na biso comme si avant na créer association je ne vivais pas. Quand on a ma contribution, il y a 20 €, il y a 10 €. On se crée des problèmes pour rien. Quand on a un souci en boka. Combien de bateaux va créer une association? Combien de bateaux va fingama? Combien de bateaux va zona ba problème na bateau likolo ya association? Bolingite muninga ya na idée na ye. Bolingite muninga za la leadership ya association na ye. Bolingite muninga azala na idée na ye. Il faut boya bo contredire ba idée na ye. Bo kende na ona gauche droite. Tant yo pesi contribution ya ane mo bimba 100 €. Omoni mama kimi a sombi voiture. Et comme quand c'est mon nga association, ba contribution nga na tiaka. Mama kimi wana za moyibi. Ayibi bisombongo. Et vous applaudissez que Batouba aura comme motivation au sein de l'association. Non, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Attends un message, monsieur. Anastasie Mbombo. Bonjour, ma soeur. Hein? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous avez victime, il y a une insulte inutile, pardon. Vous avez un souci en boka na yo, bazo ko finga yo. Ba hôpital Olive Lem bazo créé wana. Normalement, il faut venir en aide na bateau baza malade, ba handicapé, ba aveugle, ba malade de makasi baza na ba Congo, ba cancer, ba tumeur, hein. On remona ka bo vandi bolali bolamiki na tongo ba otindo le vidéo. Maman qui pardon. Maman qui on doit faire quelque chose, t'as la photo à moi no azana tumeur. Oui. Moi dans un tumeur azana Kinshasa. Hôpital la maman Olive Lembe zakuna. À partir ya lelo ba congolais à Kinshasa obo Holandanga. Aussi, tu commandes un portable, tout ça, tu vas filmer. Si tu as un problème de malnutrition, si tu as moulongo, tu 50 bana. Si tu as devant l'hôpital, il y a maman Olive Lembe, tu filmer. Si tu as bana, tu filmer bango, tu as bana malade, tu as un bon retraité, tu as congolais, 50 bana. Ils allaient toute comment futur ya Congo. Si tu as bana, tu filmer, tu as un bango. Olive Lembe a fungé l'hôpital pour ma kangu na ye. Hein? Donc, Papa Fachi, j'espère que Oyoki message nanga, et après-midi na lelo nazo 4 ans, parce que kalate fona bima na sali 1 heure. Banda Koboma. Monsieur Fachi, Banda Koboma. Koboma pona kandate ozela ba bomelo mama marzi to mama nyakero. Te. Boma pona intérêt ya mboka na yo. Boma pona intérêt ya ba Congolais. Parce que ngai lelo so na yo ki ba bomi Papa Fachi na osala matanga na rolela. Yo banda koboma. Tika nanu makamba binzambi. Nzamba ko réagir après. Nzamba ko sala après parce que Nzambe a permettre que okoma na pouvoir. Alors banda koboma. Banda koboma Papa Fachi. Ko zelate ba blessure intérieure comme makasi. Pour ceux qui blessure intérieure comme makasi, o comme mutema mabelo kwa kaname. Voilà pourquoi balobaka ne réagissez pas quand vous êtes en colère. Il faut réagir quand vous êtes posé. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ne te venge pas quand tu es en colère ou ça la bêtise. Venge-toi pendant que tu es calme.
Ozoko se venger. Wana ozozo ba décision émotionnelle te. Ozozo ba décision vraiment na ba consentement nyonso. Il n'y a pas de relation entre l'église et la politique, exactement. Bonjour ma chérie égyptienne Alicia. Ozozo ba décision moko siko oza concentré. Parce que soki ba bomi maman Marthe lelo bien ba bomi maman Denise. Ozo décision moko émotionnelle. Et puis so pe population to linga yo te. Pendant olinga te yo décision émotionnelle bo na kobeta masasi partout, ngai koko na ngakufa tata mwasi na ngakufa mama leki na ngakufa. Pendant oyina yo. Alors zwa ba décision moko dans le calme. Préparer entourage encore une fois. Revois encore avec qui tu travailles. Ne fais confiance à personne, Papa Fachi. Même ton coiffeur. Somba tondeuse. De toute façon, quand tu as un okara, ou quand tu as un okakovo, somba tondeuse, yo mokomi katara suki na yo. So ozana posa kolia bana baluba ba yeba kolamba Papa Fachi no ozana yo vana na poto. Maman nyake ozaki aide soignante. Alors ok, pe musala na buto tikali pe moko lambi fufuno na bitekuteku. Papa mi lambela yo moko. Dans ton bureau tia cuisinière na yo. Yo moko mi lambela. Ne fais confiance à personne. Batunyo sont besoin de service à nettoyage, service à cuisine. Ce sont des femmes qui sont venues du Rwanda avec les masoko ngomba. Ba congolaises besoin de masoko ngomba te biso tozana ba calebas bien comment et vandi bien tiens-moi loukete katani toi ozobi na mutu chez ça là-bas. Soki Rwandais ozobi na mutu chez zo na masoko zo mata na mukongo. Ezoke na mukongo mutu chine zo mata. Hein? Batunyo sont besoin de cuisine na yo wana. Made in Rwanda. Eza na cuisine, eza na nettoyage. Made in Rwanda. Tout le monde made in Rwanda. Hein? Ba Rwandaise. Nape sabino ba signe ya koyeba ba Rwandaise. So omoni mutu aza misapi mikie. Aza minu mikie bele na munoko. Aza zolo mukie. Ata zo bimisa elonga mutetela. Tala kaka misapi na ye. Ata zo bimisa elonga mutabandundu. Tala kaka misapi na ye na ya makolo na masoko na ye o kompona bia jamais. Oh, il y a des bandundu menzoto et ça rwandais. Vous voyez? Message monsieur Ekotia. Merci beaucoup Fanfan, merci. Merci à toi papa. Merci beaucoup. Pour na détecter rwandais to rwandaise. Talaka bango na ba misapi, na ba mine, na ba forme. Ata zanzoto miketa itrasi sur mona mwa lisoko e matana mu Congo. Bozo comprendre ba forme wana. Na bana mibali po ye ba rwandais c'est facile. Morphologie na bango ata ya batu ya banani ya ba hutu. Oye bakake mutu aza rwandais. E lobeli na ika tana zo fungula munoko. Ozo sentir. Papa Fachi, fais attention. Ne fais confiance à personne. Je t'aime étant que mon papa congolais et je n'aimerais pas que le mal arrive. Nakati yabo moinayo. Zala maye le papa. Fungola misu. Banda kobo manaza ko répéter en na réseaux sociaux. Ceux qui vont bloquer vidéo nanga parce qu'ils n'ont parlé de la mort et talibango. Kamere et Kanambe méritent la pendaison publique. Ce qui est public qui était pour avoir sauvage, papa bo pendre bango. Nayoki balobi Kabila zo fende suna kingakati ta kimikuna parce qu'il se sentait en insécurité à comme il qu'on va na Gombe. Bon ça là partout il est na Gombe. Comment voulez-vous expliquer Nzambe nanga ba Kabila pena ba beta mabakuna ba zelo hein? Et puis yo Ibrahim soki Ibrahim yo so na moni yo leki sous quelque part oye ko lo ba makamba tata na osoki nani Laurent Désiré et Kabila. Nako salelo live à Mobimba. Pendant plus de 20 ans, vous allez pour réclamer qu'il y a des nayo. Bande de connards. Yo Ibrahim yo. Na yebi ke message yo Ibrahim na ozela yo. Matama lokola soki lo ni na mapeka lokwa ba chaka ba brick na ki bébé. Les cas ils sont là pour distraire ba tout makambi ya ADN. On n'a pas besoin de vos ADN. Hein? On a besoin que le Congo aille mieux. On a besoin que le Congolais, si sa souffrance il y a nzala, si sa souffrance il y a instruction, si sa souffrance il y a vie sociale. Je viens réclamer les droits de mon papa, un ADN, Mafin Gwaku. Ibrahim na ozela yo.
ma peka le roi salaka tora na ki 3 mois. N'importe quoi. Naba tata moi sona bozo bima soki wapi na banzala bozo bima ale boya ngai niko ndugu ya Joseph Kabila ya kweli ka sa mzee alikuwa minjo alikuwa anapendaka sana minjo nilikuwa tate sheri yake mimi naliwa Ibrahim si Ibrahim iko mtoto yake basi bakalamba ADN pourquoi mimi naliwa watoto yake yote n'importe quoi bande de Tala. Yango, omoni pourquoi papa est rassemblé la bino nzeta foufou. Pona mama kamba boy. Et vous aussi, la diaspora, vous allez là-bas commenter. Nous voulons un ADN. Est-ce que les ADN d'Ibrahim, ça nous intéresse? Ça nous intéresse pas? Ça nous intéresse pas? On n'a pas besoin des ADN après 20 ans. On a besoin que le Congo aille mieux. On a besoin que le Congolais vive le bonheur du Congo. Papa Fachi. Loukela biso 2 bateaux pour la pêche industrielle. 2 bateaux pour la pêche industrielle. Bambisi o ba botama na fleuve Congo ba koma ko kufa ba koko. Zwa bateau industriel ba bimisala biso bambisi wana batuna biso ba ndeko na biso ba lia bambisi. Thomson e koma ko bimisa ba poil. Akomi deja bo bangia lembi alobi nzambe bazo pêcher ngate pona nini. Hein? Parce que ma pirogue ya mike zo pêcher ka likolo. Zo la biso 2 bateaux ya pêche industrielle et que ne ko pêcher le biso bambiso comme ba koko wana mbongo pena ya munene boye bakabeli mama moko azana bana 5 ba li ngo pe batondi balobi Congo hein mutu lokwa kanambe azana bateau na yake na kosana ngo ba jalelo na ye na bandumba na ye asomba bateau na ye a privatiser babenga oni beach ngobila côté moko comme kaka pona kanambe voyage na bateau pa kendaka na Kivu pa kendaka na Kisangani akendaka na Manyema akendaka koluka basi na ba frontière et biso vraiment na Congo tozana incapacité ya kosomba 2 bateaux industriels pona pêcher la biso bambisi entre temps caméra azolia 375 millions de dollars mais où allons-nous hein. Ceux qui ont sombi 2 bateaux industriels, Papa Fachi, sombi la biso un bâton. Il y aura un bâton, pardon. Un bateau pour un nettoyage. Il y a fleuve. Et pendant qu'on nettoyer ma plastique, nyonso. O ezo bombe la biso ba koba, o ezo bombe la biso ba ngando, o ezo bombe la biso ba plastique nyonso ba comment ko boka na ba mayuana. Il y a les bateaux comme ça. C'est là na olukelo on a Google, na poster on a mir na bateau ba yebe batinde la yo. Et nettoyer la biso ba plastique ba chinois ba ya nango. Banda ko boma Papa Fachi na pesio 1 mois. Na lingi na yo ko bomi mutu moko. Soko bomi te, toko tinde la yo mbasu. Toko benga ba ko na biso na kasumbalesa. Ba lukelo mbasu. Banda ko boma. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Comprenez que des fois quand on fait le live, il y a des émotions aussi, il y a des sentiments, il y a des nani miss mon yo ko melinga soki na finga rappel po ngande koba ngai nde na vanda na se mai po ngande na ba ko finga te o fingi nga na fingi yo kamera sali mabe na fingi e nga na koba te biso nyo se peut ko finga so to finga te c'est parce que on n'a pas été éduqué ainsi. C'est parce que nous ne sommes pas appelés à insulter les gens. Nous sommes là appelés à conscientiser les gens, à être un exemple pour les gens. Mais ce qui moutoloko la Vital Kamerhe, il prend l'arrogance. Yakolobana juge. Yakolobana juge que je vais mettre le feu. Il répond avec toute l'arrogance. Azam, il mérite les mafinga. Merci ma chérie Gypsy Alicia. Il faut ton finga. Donc, ngaso bo fingi na bino nga na vai na nganya na olo belo te donc mama sesi pena yumako oye na nga na ki yanke na la ki so ke na vrai yankin na la ki songo oye na nga na mafinga na finga yo na nga na makofi toko betana c'est comme ça toti kana manga ba kinzambi la loi d'italien o betinga mbata na betio o fingi bo monite combattre na bino moko na lelisa na mir na nga aw na lelisa na mir na nga awa ya fiata la bio yo na cho musapi elo bana ngo modero mais musapi ona o chao wapi
Ce n'est pas parce qu'on n'insulte pas, c'est parce qu'on est, ce n'est pas parce qu'on est douce, ce n'est pas parce qu'on prie. Pour bien que ça soit dans ensemble là, muta simi Bible na komi mo umbu na yo. Non, na simi Bible finga no finga yo. Ngana za awa na yebi nzambe. Lisumu moko na banga na vina ngeza ko boma mutu. Mais lelo na yeko yebisa Fachi boma. Oza politicien nzamba olimbisa yo. Boni buzoba boy. Hein? On de konanga era ramsa salobara. Boni buzoba boy. Banda ko boma. Hein? Banda ko boma Fachi. Nzamba olimbisa yo. Yo obomi 50 personnes pour l'intérêt à Congo. Mais bango ba boma 12 millions. Yo pe banda ko boma. Ce qui est au bomate, Luka Bassi, ça la armée des femmes. Pour biso Bassi to bomana bo pete. Biso Bassi to bomana bo pete. Pour biso to na ba moyen belé au boma. Toko bomo na séduction, toko bomo na empoisonnement, toko bomo na tendresse, na caresson ka boda legison beli chou. Na opeso ga bizu bona boki le mo poison na monoro tok. Biso Bassi to bomana makambe belé so zo banga bana mibali. Luka Bassi papa Fachi. Luka Bassi. Ma guerrière, ma femme vraiment forte. Les femmes fortes. Au tiers, ma constitution, au côté si bassi, ma casse na police. Au côté si bassi na armée. Au côté si bassi na justice. Au côté si mi tout bas na biso mingi bazaba tangi côté partout. Oh, comment no Kadhafi ko papa? Fachi, ça la stratégie à Kadhafi na yo peso idée. Ba tata wana ba lemba wana ba komona bango ba gomme. Misali mongo ko kedo ba jeune fille botele ma pe malongate hein ba tata na basila le mal ba koboy fatigué wana ba bala basi 5 6 ba osana oni luka bana basi ça la système à Kadhafi sécurité na yo les femmes parce que moi c'est déjà so ça lingo na bolingo lo ba mama Denise pe atika bazuwa na ye luka baso ba luka na ba mabalo tie bango na coin na yo moko pe na kidi ba pe magoda mais bazo sécuriser yo oh boni buzoba boy. On va d'accord, Dieu va faire, je demande à la diaspora de venir investir au Congo. Nous sommes devenus un état de droit. Un état de droit. Bon, mi juge, l'obi na boutou, bon, on a pour investir na Congo. Ah, bon, il investigation, peut bébé boyko. Hein? Banda Koboma, papa. Banda Koboma, pour na tomber telo maboko. Moi, je t'aime beaucoup, Fachi. Tu es à moi. Ma mercenaire, il y a Bassi, maman Julia. Bien sûr. Toko bomba bango na ba stratégie nyonso musuku to kosika chérie na moni li bumono ndenge vimbi boye c'est comme ces hommes malades moko boye fona tongolo mama ya pai po kitisa ozui kaka Congo bololo na citron otongoli na tongo na pokwa kufi hein il faut Bassi ba maman levez-vous les femmes fortes il faut to kota na Congo mais pour to kota papa Fachi il faut sécuriser biso. Il faut faire sa biso ba stratégie. Ba maman oh ba ozonga na Congo ko travailler ba ozonga na ba français lokuta. Moi j'ai étudié en Belgique. J'étais dans la même école avec maman Kassavoubou, maman Justice Kassavoubou. J'ai étudié avec la fille de papa Lumumba. Moi je suis intellectuelle. Aujourd'hui j'ai mon bureau. Ba kama tita le bureau munene ba tele avandi wana akomi madame mo pao. Te ngana na posa wana te. Ngana na posa pena na beti vrai ligondo na nga pour comprendre que na yanke na beti pena ligondo na nga na basket na casquette na nga na otambola na cité na o cheke batata wana o kozela tata libumu na pirge yo Congo bololo na citron yo ebika Congo bololo nzoka citron papa yo be bando kola mutatongola azate la dernière fois, ah, mais moi, on m'a purgé quand j'étais petit avec ma maman. Eh, mais papa, on a deuxième bureau na hôtel, chérie. Moi, si tu as dit, bala, on a soin soin na hôtel. À qui par hôtel, il me confirme à niveau. Papa, où est la maladie, chérie? Les lots, vraiment, on a le traitement, un bon massage, quand on a la salle de bain, ils sont balais. Un bon massage et puis je vais bien te masser na salle lopé moi cocktail moko ya lumba na tongolo dégagement ba salité wana ah oui ma chérie oh oui ça va me faire du bien na koti na yo ah écoute dans mona na hote na bandika ko maso na tongolo na zelika minyo kufi na be alors Fachi beto tatuani muke salaka déjà le musala wana oyoko tindaka ngai akufi utindelinga kasi jipi na ngai ya sécurité ya kuzwanga na kima
Jeep a sécurité, Kuminganake. Tata wana kufi mutakala na hotel yemoko. Tata wana kufi azala kina nani to yebite. O azakina mwasi bobo. Mwasi nani to yebite. Incognito. Biso peto koli na poto ba stratégie. Travaille en incognito. To comment travailler ba espionne. Oh, ya on allait la baris bazan espionnage moko na monde na bana na bango na basi na bango espion. Ngako tu papa jipe le rola vanda na Russie. Vrai espion na kati ndaku na nga mobile na nga. Mobile na nga so le beba na ko espionner nga. Ata chocolat pamba so na lié a oyeba kina lié ki chocolat. Espionnage. Hein? Espionnage. Papa jipe so ka bandi espionnage na ndaku mobile na nga. O vanda ka ora azuma 50 euros mo ka bwaka na yango sala neta mona ka ngokutute. Wana nga pesa na mwana yoka nga wesa 50 euros na ngate bwena bukisa mbongo o mi luke ni ba raison moko pour se consoler o zimbongo lié o kamo après un mois zo sabi 50 euros na nga no salela ka wana na tira place boy ezaki de yo ba espion bango ba maman levons-nous to comme ba vrai espion pour l'intérêt de notre pays hein oh ba sali papa mukuna oh ba sali nani oh bote biso to lingi ya obata mate ya fara avec liwa. Donc, tina okende na yo na terrain wana. Merci maman Doi. Tina okende na terrain wana na que terrain wana eza risque à vie. Soit yo betinga magoda, soit tinga la tongolo kongo bololo na citron. Donc il faut na zo risque wana. Oh. Tout le monde rango même awa bolimbi sanga so bande ko Afrique bola nanga awa na poto. Même les prostituées sont des intellectuels. Même les femmes prostituées. Basi o bazaka mayele teza basi oyo balela na bango nzoto. Ok, on linga mobile à bateau, botine pe bana mi balemi sorte de trouver en normal. Prostituer les qui on a mayele, alors qu'on kanga mi l'église aux autres, ngana ko sala ki ndumba te, bandumba baba zo bate. Prostituer les qui on a mayele. Pas prostituer, alors c'est la prostitution, mobile a foutu 500 euros, mais à saler pénétration te. A umbi a salele ma striptease a buki nzoto a juste 500 euros tiens na saki. Mobile n'a pas qu'à seper la vie. Prostituer wana elle était bonne hein. Elle était bonne, mais ni pénétration. Mais bino ba maman congolaise quand ko linga mi bala babatu. OK, on vandi pe di bala yo na peut-être église na obeta ngabo en église. Yahweh, Yahweh, salam. Nzambe merci. Papa na yego tika bandumba nyoso mokili na maboko na yo. Nzambe batela bango. Nzambe sala ete bandimela yo. Batika ki prostitution, po bazaba zoba. Nzambe pesa bango mayele. Yo zo kufa na galère prostituée zo bénéficier na mbongo. Hein? Prostituées au bénéfice. MD, Ibado. On est en Walaita. Laita wa bien. On est en Walamba. Lamba walo NM. On est en Wadi. Satino ni dime. EOD. O travel on chez Digne. Aṣọ pọ̀tọ́yì. Aṣọ lẹ fi bò. Ó pọ̀tọ́yì. Aṣọ lẹ fi bò. Aṣọ pọ̀tọ́yì. Aṣọ lẹ fi bò. Ó pọ̀tọ́yì. Aṣọ lẹ fi bò. Ọmọ sọ́kàwé. Ó ní sọ́kàwé. If I go to the club, mo ma take away. Ó fẹ́ ká mi o. Mo yà lókè wé. Ọmọ àṣẹ. Olódúró dey give away. Besena. Abotin injury. Chijo mi o. Give me 5 minutes like Indomie. Onwo mi o. Bọ́dà kò fẹ́ dó mi. Bá a mú gan mi. Ọmọ àṣẹ bá a mú gbó mi. Àbókí wáyà ò ní gan ọmọ náà. Inshallah ó máa rówó ná. Pound sterling ló fi sanwó mi. Dọ́là ló fi sanwó mi. Kò sógun àìkú, ikú ló gara jù. Èrè tó ṣógun